Salina balandi nyonso ya adasa te motivi lelo toye po tolobela nanu makambo ya Dina na ba fanatiki ya sila. Mais tovanda nanu tobanda ko comprendre bino. Dina na oyebi ke yo zala motema mabe. Yo na Sara Masiala boza mitema mabe bolinga asila te. Po bovanda bobandaka otonga sila mutu azalaki pembeni na bino na otanga kombo na ete ayokaki aye kofunda bino pa sila. Mais papa sila kufi na matanga papa sila boye me bobandaki kaka kotonga ye na kati ya matanga papa na bango. Bozalaka na minimum ya gentillesse. Sila sala bino ni. Sila tanga fongoli SB a considéré bino lokwa ba master na ye depuis kuna na Caleb bozaki ensemble yangwana ba abenga ki bino boya. Mais bino ki mutema mabe na bino bokomi kotonga sila bokomi kopesa ba sujet. Dina na botika hypocrisie parce que c'est pas bien. Yo siko lelo lingo ya kolakisa biso ke yo za camarade ya peshanga koleka sila. Yo za camarade ya peshanga koleka sila. Yo yebe esika peshanga na sila babanda. To esika peshanga na sila na ye bauta. Soki lelo peshanga na sila bakomi na ba inconvénient ba yo kana lisusu te za cause na bino. Eza cause na bino bato ba comédien boko kende pa xil sila lobaki boye pa sila o peshanga lobaki boti bokotisi bango na division. Mais baza bandeko baza ba sœur. Biso toza ba fan ya SB ya sila pomba sen mais jamais tokoya poto ya kofinga xil. Soki ba fan ya xil ba fingi mams nde biso to ya pe poto finga bango. Mais lokola eza ke bitumba o ba fanatique ya sila babandi ko finga yo dida na ba fingo par rapport à ni. Ba fingo ba ko finga yo par rapport ya nini? Biso ba fanatique asila to vandi calme toza na posa te ke mutaya abanda ko tambusa kombo mams na biso na babuzoba po mams azwaki tante ya kokende mariage akendaki mariage religieux ya gesho azalaki na mariage religieux ya gesho te parce que azalaki un peu na ba occupation na ye ezalaki kaka obligé ke si la fois ya na salle bomona ki ete mukolo akutimi akendaki atongisi pe liputa na ye. Bino moko de boloba mams akenda na ba fete ya batu te mais mams aza na batu na ya considéraka to yo oyeb so kolinga gesho koleka mams to yo Dina na otos o bino ekrik na bino nyonso groupe na bino boyebisa biso ke bino boyebi gesho koleka mams. Non, c'est pas ça. Mams alingi na discrétion ya vie na ye. Alingi discrétion. Po bino boza batu boyaka kaka ana pona kotia Mungu. Boza batu moko boyaka na botia kaka Mungu na pilipili me boyebi sija likambu te. Azalaki na mariage coutumier ya gesho aza frère ya mams. Azaki na mariage coutumier ya gesho atongisi pe liputa na ye. Mais comme il y a une soirée ya salle azalaki te parce que azwaki inconvénient. Azalaki te parce que azwaki inconvénient. Mais c'est pas ça obino bo banda koloba à tout moment bozala kaka wana na kombo ya sila. Siko biso pe ba fanatique asila totelemi tolingi buzoba na mams na biso te. Dina na yoko sala guerre na sila te. Po sila de aza muta niveau na yo te abanda carrière liboso na yo aza mukolo na yo na makambu nyonso. Bino bobenga mams na biso ya mukolo boye na boye botike la biso to lingake kaka bongo to lingi makambu na bino wana buzoba te bolingo na yo na Caleb okendolo bake jamais sila ko Caleb akolinga sila te yo leki sila nani. Boza batu moko ka ya koya kosala kotia ba poto bisika poto ezate. Botika ba genre ba comportement c'est pas gentil. Caleb akolinga jamais sila pa olinga Caleb te pozwaka Caleb grand frère na ye yo Dina na soko komonsa le la basaka na sali kuna ya fete yango okenda ko banda ko bina makasi na oma po yo kisa Caleb izuat. Mais Caleb akipaki ote po azala ane déjà na mwasi na ye aboyaki na ye yo po amoni yo makambo no eza clair te ozoyela biso ki mosantu menase wana okundoli maseke c'est pas bien. Il y a tout moment bo finga kasila bo lobela asila arrêtez avec vos bêtises boti ko kotisa mam et ça la bino ndeni ke bo finga mutu chaque jour bo lobela mutu mabe na kipa bino te ngaso bino na tika po yo ngo créer problème. Même ça zaki obligé te kaka fo kaka zala soki akuta ina ba inconvénient oyeba ki programme mam na jour wana
oyebaki programme mam cité na jour wana alors laissez boizela ba bêtise na bino okendo salela kale bazou osalele nini biso to etali biso te biso toza na posa te boyaka bo bando salela biso bipale toza na posa bolakisa biso musala hein toza na po dina no kokabela jamais exil na sila po bango babanda avant yo. Alors c'est tout, point barre. Biso toza na posa te, muto akoya afingi sila, biso pe to ye to fingi ye. Po biso toza ba fanatique ya sila toko ya po no to défendre ye. Donc quoi ye ayaka ko répondre bino to yaka ko loba te wengi bo mone kizengi na ye, kizengi na bino. Si la tinda ka biso te mais injustice tozo mona bino bo sala sila yangwana zo pesa biso pasi to ya ko lobela sila. Botika mwana bato, botika mwana bato. Abonnez-vous massivement sur Ada Satemo TV. Toujours des actualités, il y a des nouvelles, il y a bien, il y a des informations, il y a sursis. Bon, continuez à s'abonner, bon, likez ma vidéo, s'il vous plaît. Likez les vidéos.